à l'autre. Et vous êtes le chef infirmier ici. Ok. Donc il nous a aidés. C'était un honorable député national. Il s'appelle comment? Lokola Ilemba. C'est bien lui qui nous a aidés, mais c'est déjà abîmé. Mais village au Noalo, c'est grand, non? C'est un grand village. Comment c'est quoi? Kaka, hôpital Yango. Nakota Nakati. On a visité. Et l'autre côté, là c'est matériel. Oui, on met hôpital. Oh, il y a salle d'opération. Salle d'accouchement. Hôpital, il y a boyé. Message ni nyoko lexana bato a bonne foi bato bazana moi ba moyen ba ko salisa ba bota me peut-être awa bakenda bana ya onwalo tuto ozana message moko ko pesa pour son papa ya ko salisa ba ko sunga. Merci maman. Nous demandons seulement l'aide. Oui. Il y a une grande population. Oui. On accouche ici, on opère ici, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de matériel. Nous demandons l'aide, Oui. soit l'aide humanitaire, Voilà. soit l'aide de notre gouvernement pour nous aider ici, pour soutenir cette population. D'accord. Bandeko, na banzi bino bomoni image. Na mboka oyo, toka kaka bayibi 42 millions, bayibi tel. Tant bazo ba bino likamba fédéralisme et belé bazo contester parce que pays moko eza na fédéralisme état fédéral ou eza na ba condition aboy eza raté parce que na état fédéral mutunyo so yebi na kwe wana nini eza kuna nini eza koleka mais est-ce que tu lombo to kabila ninga zalaki wana pouvoir est-ce qu'il va place on a yebi yango Bomoni pai ba mama ba botaka bana. Bomoni et pai à salle d'opération. De ce que vous poto keni ti place wana. Na bandi okufa avant ozwa traitement. Okufa avant ozwa traitement. Ti lelo ezana ba congolais belé balinga fédéralisme té. Alors tango bino ba congolais bazinga fédéralisme té. État fédéral T, c'est que a na moto, il y a que du pétrole. Comment mboka oyo tozo mona continent? Mboka oyo Belgique ezoko tona 80 fois. Ezana na président moko, pe président wa tanga na yete. Géographie mboka na yayibi na yete, histoire mboka na yayibi na yete. Et vous l'appelez aussi béton. Vous ne pouvez pas se carabiso. Vous ne pouvez pas se carabiso. Vous ne pouvez pas se beaucoup de sa idée boye. Et ça n'a pas insensé au bazo ya kolobandenge mususu. Yamona ba bomi école. Mais si vous batanga ki, tant mutazo ba état fédéral, mutazo comprendre. Mais tant mutatangi te to ko tanga ya mayuya. Il ne comprend rien. De 60 à 65, avant 60, jamais bakozwa mungala bache mkongo na bakongo. Mundele azoe baki osimbate. Jamais bakozwa moluba bacha yebta représenter bakongo eko simbate. Na tangu ya flama ba chef de gare nyonso ko badakin tiwi matadi baki bakongo. Pour nani? Parce que ye ayebi mboka wana. Ye ayebi neni na ko rendre mutu service. Okozwa mutu, muluba, otina ba Congo na système matriarcat, yaza mutu pa système patriarcat. Mutu. Alors, tant que Mondela Zobenga Soba Makako, te boyera pourquoi? Parce que les singes ne réfléchissent pas.
un singe ne réfléchit, il ne progresse pas aussi. Dans la mission psychologique, frère, c'est dit, Mundele soka lobi likambo. Keba. Est-ce que tu as progressé? Tu as kende wapi? Bacha Oyo Mukonzi, 32 ans, à ambulance. Bacha Kabila Mukonzi, 18 ans, à ambulance. Bacha Chilombo Mukonzi, 5 ans, ne fils qui ambulance, ezate. Moko ya pamba, ezate. Bandi kononga, est-ce que bino moko mokumisa batuwana? Batuwana baza batu. Ndeko, comment yoko kumisa mutu moko oyo zomona kaza mairete? Comment yoko kumisa mutu moko oza kwa agir neti niyama? Andeko, vraiment to qualité. Ngai sur la mono za mairete. Ozo ba musala te, mais nako kumisa te, nako kumisa pourquoi? Mais yozo kumisa mutu andengona, et surtout ce qui est grave, ozo kumisa mutu abomi mutu. Ozo kumisa mutu aboma batu. Yozo défendre que te yete. Mboke bonga ndeni. Mboke bonga ndeni. Ezama ouais. Bonjour les Congolais. Bonjour. Meilleur vœu, il y a 2023. Bande Konanga. Naye et pas Nabino. Pour naye bisabino et regret onga nazanango. Ngayo bomoni. Nazaji Grand Kassai. Je suis Kassayen à 100%. Je suis Kassayen. Mais Nazana regret makasi. Ya ba politicien ya chebiso. Bazana mite mamabe. Bino ba politicien ya chebiso ya Grand Kassai bozana mite mamabe. Nazo lobande bino. Bosalaki na Kabila. Yoka makambo mabe bosali. Bosalaki na Kabila. Bino ya Grand Kassai. 18 ans ya Kabila nyonso wana. Bobebi saki nini miba. Miba e fonctionnaki te. Mais bino bozalaki na gouvernement. Bosalaki na Kabila. Mais tato koloba. Oh Kabila iba. Mais bino bosalaki pe na Kabila. Bino ba politicien ya Kassai Central. Bosali na Kabila. Bino nyonso bozalaki ba ministre ya sport, ba ministre ya industrie bino. Après et pas na biso kuna na kananga stade ezalakate kananga stade ezalakate ya foot mais kananga wana bimisi ba joueur ba grand joueur stade ezalakate tozelaki nini ba Congolais ba Kassayen tozelaki nini tango Tshisekedi azwaki bokonzi tobanda kozela bafongola miba tobanda kozela bafongola nzela kalamba mbushi kananga tobandaki kozela nini shit katende tobandaki kozela nzela ya nani chikapa kananga mbujima ikananga esilite et salemité projet Chilejelo nani a détourné mbongo kaka Kassayen projet Chilejelo nani a détourné mbongo Kassayen boza mitema mabe bino ba politicien Kasai boza na mitema mabe ni ba ministre ni ba député boza na mitema mabe boza ka sima ya Félix wo mukwantombolo beto miyibi boza mitema mabe bolingi ba Congolais bolingi ba Kassayen te bozo yiba mbongo bozo kenda osomba mapangu na poto bokei botindi bana na bino na poto nini bosi bosalele beso mitema mabe lelo président akeiti Mbushimai akuti mbongo ba détourner nini Chilombo asali te 5 ans yoyo esili 5 ans ya mandat ya Félix esili Mbushimai bandeko Bonjour mes amis, bonjour ma team, bonjour mon armée numérique, où que vous soyez. On dit de parler en Chiluba. Non. Lorsqu'on dénonce, on dénonce pour tout le monde. C'est international. Ça ne se limite plus à une contrée ni à un coin tribal. J'ai dénoncé pour les autres. Et j'ai toujours dit, je serai encore plus dur avec les nôtres. Nous sommes arrivés à Mbujimayi avec le chef de l'État pour voir ce qui s'y passe. Il croyait avoir des vacances. Que nenni.
Il est allé de déception en déception, en commençant par son accueil. Excellence, monsieur le gouverneur Kapeyama Djapichi, désolé de te dire, mon ami, tu as échoué. Comment la veille, tu peux donner aux gens 700 000 francs pour l'accueil? Et vous avez donné à qui? À une femme qui a été agressée sexuellement à cause de 700 000 francs. L'aéroport était presque vide. Les accréditations des journalistes, n'en parlons pas. On quitte l'aéroport. L'église Bonzola, aucune mobilisation. Les gens sont venus du coup. Parlons des travaux. Vous dites que qui nous donne des informations? Mais c'est les autorités provinciales. Ne vous posez pas beaucoup de questions parce qu'ils ont les pieds et les mains liés. Ce sont leurs parents. Ils ne peuvent pas parler. À une femme comme moi, si on me donne le pouvoir, je veux m'exprimer. Je m'en fous des parents. Quand c'est un problème qui touche la population, les pauvres, ils ont les mains et les pieds liés. Lorsqu'ils posent des questions, on leur dit, posez la question à la présidence. Ils n'ont pas de réponse. Ils doivent recourir à nous. Et lorsqu'ils recourent à nous, voilà le résultat. L'UEM, 42 millions, selon Madame Kibasa Maliba Tshisekedi. Non, Madame Kibasa Tshisekedi. C'est son père qui avait ce nom là-haut, le ministre. N'oubliez pas, Madame Kibasa nous a expliqué il y a 2 ans tout ce qui est communication sur le RAM. Monsieur Philippe, nous connaissons des choses, on ne va pas venir s'étaler ici. L'essentiel, c'était de faire les travaux au niveau de Mbujimaï. Maintenant, on cherche la bête noire, le mouton noir. On met sur Fabien Moutombe. Mais nous savons tous comment ça se passe. Avec Mouhim, on l'a vu. L'argent était décaissé, mais on veut faire passer les choses par la présidence pour que ça passe gratuitement. Mais si c'est le cas, Fabien Moutombe refuse. Donc, comme je peux vous montrer sur cette vidéo, pour ceux qui disent que moi je suis sur terrain, j'ai infiltré l'UOM, voilà. Quand vous voir sur cette vidéo, même les barres de fer ont rouillé. Ça veut dire que ces travaux sont aux arrêts il y a longtemps. Ça n'a rien à voir avec la SNCC. Il s'est justifié parce que toutes les sociétés mettent tout sur lui. Mais M. Fabien Moutombe, ne soyez pas le mouton noir, le mouton qui suit tout. Voilà. Ce chantier est à l'abandon, il y a belle lurette. On nous dit d'aller chercher au budget. Mais l'argent du RAM n'est pas dans une ligne budgétaire, monsieur. Même les intellectuels tombent. Allez construire, sortez les 42 millions. Sinon, vous allez apprécier. Lorsque je commence une histoire, je ne lâche pas pour ceux qui me connaissent. Les intimidations ne m'atteignent pas. Je suis une Kiasaïenne. J'ai fait de grandes études en Belgique où je devais me battre pour ma race avec des enfants sous les bras. Ça veut dire que j'ai passé le cap le plus dur. La route Mbujimaï-Kananga, 30 millions déjà décaissés par le FPI, sous gouverneur de province. Eh oui, excellence, monsieur le gouverneur, il faut avoir les couilles d'affronter tes parents. Là, nous parlons des cas sociaux, des cas sociaux. Là-bas, en Kwadi, vous avez eu beaucoup. Bandekunanga. Mes amis, ouais. Quand on est en stade, mais bisoto tozo kola ba joueur bazako bima na côté kuna mais non bozo sentir bien ki ba joueur bazo tapuna mais joueur kananga ezaka nango na stade té ado za ba village do ba kananga on za ba village bandeko tangu bazo sali la bango banzela ya kananga ti Mbujimayi parce que banda kala bazana bona banzela te mais bande ko yebi keloko comme ça mais tata na bango Etienne Tshisekedi ba mbongo azwe ebele
Non, aza origine ya baluba te. Non, 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 non. Mais, bango bazolo, na moni mutu boka lobi wana ki, ba travailla na nani, ba travailla na Kabila. Ah, mais oui, bien histoire, te. Baluba ba travailla na Mobutu 32 ans. Yaki baluba 32 ans bazo ko finga ye mais a travailler na baluba koleka batutu boyi bayibi ensemble na Mobutu ba chidi Tshisekedi wana ba tiel mais suka na yango Mbujimai na Kananga isa ba village tango biso tozokola na bandi na bolombi de wana nyonso na ko lombi da lobi Kananga na yoka kayango mais ndenge olombi de kamwa kinga pena kamwa parce que biso ba kino ya wana to bana ko yoka na musika Mbujimai Kananga Mbujimai kana tina banzembo peto zumu na baluba na Kinshasa na mbongo ezati bazaki na moto baki pena mbongo ango zumu na tuzobanga bango ke kuna blague ezate mais tanga lelo na zoyoka ke Mbujimai ezana stadité mai na bakura eza problème asanse ezaka moko na Mbujimai ah mais eza mawa alors siko pona soni wana ndenge biso to lobaka l'air nyonso na ba mon pompara do ba village mo bosaka na te na mboka kuta tata na ngele ya malamu na mer yunga na bandenanga kinanga balozi vomi mfane kinanga balozi koza na Mbujimai nzaleza pe kuna kananga pe nzaleza pe kuna alors so kuna ovandite que no vanata na yunga donc yo mulubako luko ke no vana na 10 secteurs olia ozala bien mais ndenge tozo ki la lelo baluba mais esa mawa mingi nzoko bauta na ba village moko esa yango na zo mona Chilombo ezo simba te parce que azu ba villageois nyonso o bauti Mbujimai na o ba lekana na Canada na États-Unis akena bango kuna bana batu ba ba okinité. Donc il est parti avec ses frères villageois ba komi kola sikoyo ba se comprendre te ba zuli poma mais mboka ngo bino boko kutu eza salité bongo so bokendaki de 60 à 65 tango biso ba kinoa ya kuna mboka eza propre bazo benga ngo kin label ya wana ngana lingaka te mutu wakale lekalo baza kinoa bomoni neti ba Zakari bomoni batu balekaka oh ngana za kinoa ah kinoa te parce que biso ba vrai kinoa jamais dans les cas bisa kinoa na le bon pourquoi hein na le bon pourquoi kinoa nyonso so tanga zo bazo ba ka oyo tam bazo ba kini la belle to zaki ba yaka ba mbala ba yanzi ba suku ba Congo ba zombo na ba sansala na balari ya Congo Brazzaville pour ba na vana mboka na biso mais au fond au poto na ya poto sanini mais depuis que bino boye boye comme be mais ba muso bazo ki lesku na kin bazo na mona kin ba bi oh kin mais non oh kin bidonville biso la kin la belle ouais qui na sango tant biso sokola et tout le monde ni bisengo nango Kananga eza mawa bongo bandeko so ba pesa ba mbongo ba kimi na yango bongo ba bongisa ba so ba pesa ba mbongo ko ba kimi na yango siko ba ko bongisa kote nini bandeko za ba mingi frime za mawa to oyo alembi ko alubi te eza passe. C'est vrai, ça passe à Bandego. Poser la question au président de la République. Casting, il y a bateau tout autour de vous. Ça se fait sur base de ma compétence, sur base de ma kila, sur base de mon okwamboka, sur base de quoi? Parce que, au moins, 102 millions.
Et puis, tu sais, 102 000 francs congolais. Tu as 102 millions de francs congolais, tu 102 millions de dollars. Comment on est bandé à Makambo et voyez, Ngana Mitunaka. Pourquoi le projet 145 territoires doit être piloté par la présidence? Alors que briller n'a pas d'être tant que Masolo Zakaya Mongo, Malamoro pilotage, présidence. Président de la République, dans mon ogonaï, à lobby, Nalanda qui n'a CP, à Biboé. De tous les premiers ministres, le meilleur, c'est ça Maloukonde. Mais pourquoi c'est pas lui qui a piloté ce projet? Parce que c'est lui le gouvernement. Comme c'est lui le meilleur, certainement il sera reconduit. Bon, pourquoi c'est pas lui qui pilote enfin le projet 145 territoires? Mais bien, on peut pas dire quoi, président Boza la présidence. Mais nous, frère la présidence. C'est pourquoi, quand certaines langues vont dire que c'est un club d'amis, Bogoboya, mais t'as la Makambozo, ça, c'est le président de la République. Président Kamoué, 102 millions. Mais il faut dire 2 millions, les colons, on a le quoi, Bajantini, Bassala Makambozo. 102 millions se place et qu'il y ait pas d'idée. Bilomba. Il y a un projet à 2 écoles, 2 hôpitaux, 14 millions, et 8 mois. Mais vous n'aidez pas le président de la République. Vous faites quoi? Cher président de la République, il est temps. Sur le papier, il est temps à Soukaboué. Bon, mieux vaut tard que jamais. Mettez les compétents, mettez les hommes intègres, mettez les hommes loyaux si vous voulez. Mais certaines personnes, on a le bagage local. Bisogno sapere toluta kuna na potoana. Moto atika comprendre ma réflexion pendant plus de 25 ans. C'est-à-dire que hier, réflexion est tirée dans la livrer journaux. C'est-à-dire que ma matière la réflexion, à ça la montée pendant plus de 2 décennies. Au moment où na poto, au na kisasa présidence. Cher président de la République. Ce qu'on a dit là-bas, le quoi on attend Kabila. Kabila Zoa, Janine Mabunda Wapi. Na cercle ya intelligent. À quel États-Unis, mon niveau, c'est mon coboye, à se prendre ma réflexion, on m'a dit, il faut qu'il y ait la Congo. N'a y a la Mabunda. Mais c'est comme on va tourner la présidence, tous les gens qui ont Bruxelles, Balang, Wakatongo, midi pourquoi. Tous les gens qui ont Paris, nous sommes là, Lumba, Bachel, non, ça dit que. Comment on a millions. Dans le but, ça dit que Matouana a dit qu'à comprendre ma réflexion intelligente. C'est-à-dire que Finaye a un diplôme na boyangote. Mais Moussala Wabasela Kamaye a dit qu'il a pendant plus de 15 ans. Finaye comme il a souvent livré, qui a petit boye, à sa meni Massangaboye, ok? Ça dit que cerveau naïe. Et je suis tant mort, il y a réflexion. Mais oui, nous avons monté la présidence. Il faut se réadapter le cerveau naïe. Mais cerveau, merci beaucoup, Nasuki. Mais comment un incompétent doit embaucher un compétent? C'est pratiquement impossible. Pour ça, le garage, il y a mécanique. Il faut aux mécaniciens. Si aux mécaniciens, il faut que Chilombo, depuis sa naissance, cet homme n'a jamais travaillé. Premier travail na RDC, président de la République. Donc, Ayebi n'a été président de la République, Moussa des années. Makambo wazo kendi kulanda kuna, est-ce que ça makamna ye? Est-ce que ça makamna ye? Ba ministre ona anoma wana Moussa Baoni. Ba ministre oya chawana Moussa Baoni. 102 millions. Ce n'est pas 102 millions de francs congolais. Non. 102 millions de dollars. Oyo, ikeka rabwe. Si vous avez un bon montant de yokaka, mais parce que vous avez un je comprends plus. Et le déclarant, il y a un parce que vous avez un bon montant de c'est-à-dire que nous avons quelque part, et vandi bazui, ou bien qu'il y a une banque, bazui, batina amal, et les déclarants n'a pas été, comment on a payé, batouayi ba millions, mais ba millions, parce que vous avez un ah, c'est difficile, hein? Hein? Bandeko, c'est difficile. Tout le monde. Chaumba, s'il vous plaît. Et ça, plus de 45 ans, et Koloyo, et Zalaga Awa. Des générations
batanga awa ebimisa bato ndenge na ndenge baministre badepute mpe bato misusu batanga na lisanga Chaumba kokamwa bana bake vacances ya Noël nzoka babandeki kozela bana bakende vacances mpo babeta kuna bango kwango yango yo baenseigne bavanda kaka boye bamoni baye kobwaka zelwe wo babwaki mabange wo babwaki babrike wo sime ekotaka te ekoti babandi kocumola fondation kaka nde bazali komona mbala moko mire ebandi komata balandela lisolo boye nzoka nde sije libane moko nasombi esika oyo balandela libane batuna libane akomi korépondre bango na bafrançais na ye moi déjà payé tout vous demandez Bokondoa moi déjà payé tout nzoka nde selon information monseigneur Bokondoa nde aza na nsima ya vente ya espace oyo na kati ya lisanga s'il vous plaît bana bayaka kotanga baza na vacances donc na retour na bango baokuta espace na bango ya je déjà bateki mire mati po bamason déjà baza kosala musala yoka communication mingi ya kokama bandeko nde boza komona awa bana bakekelasi esika nyonso ezalaki ya ekole primaire tosutuki ndeko libane moko akotonga ata kotonga mbango akati eteni monene ya ekole ete elokasi bana batangaka totuna ete elo toye kotuna bakonzi balobi te nkumu ya eklesia papa Bokondoa ye nde moto azali papa ya ECC mobimba mitinde utaki na ECC babengi biso balobi bon tozali kutu tokoki kopesa bino explication mingi te tobengi bino kutu na mawa po toyebisa bino kaka ke place wana ECC ekolo lopango azwi yango monseigneur Bokondoa ayoka bana na ye toyebisa ye me papa bazali kosakrifie etelo na bana mpona mosolo papa ministre ya EPST excellence Tony Moba dossier yango yo bateki lisanga Chaumba espace ya bana ekomi na danger bateki yango libane moko deja pa bandi kotonga ndenge bozali komona papa salamo eloko po soki te kala mingi te immeuble moko ematawa bwana idete ya normal te bateki école Congo impunité ekei bandeko eza makambo mingi donc le directeur de l'école n'est pas informé que parti oyo ezotekama et que bato bakozwa yango donc le directeur de l'école n'est même pas informé mais bandeko eza mboka nini et place nyonso eza eloko ya malamu mais balibane bazwa monopole banda à l'époque de Mobutu n'époque Mobutu so osala na libanais akangisi yo akoyebisa clairement ya okangisa yo osali faut pas boloze azoya nzimbi azoya bazoya bamwana de mboka mobimba banyokolaka congolais mopaya nde moto aza na valeur yango mbongo yango botondaka yango to botondaka yango te koma bato bakoza mitema mabe boye nayoki ndeko ezoloba moto asali plus de 2 décennies 3 décennies na Bruxelles Moussa nayoki nosala ba livraison aye amini masanga atangaka même livre te nde biso tangaka donc mayele longwa etikala livraison bok na matonge livraison masanga na matonge allez tango yo leki ozwi kaka basularo wana na batu oyo bakana ba social na Canada ok na bango na ba conseiller tango futi bango premier mois 15 000 na kamwe ay mais non pena pa episo nginda elo ne bango ko episo yo moko toza incompétent bon bango so balobano nini alors bandeko est-ce que c'est normal vous souhaiterez que voter les sous Tshilombo est-ce que vous vraiment que voter Tshilombo non ben non c'est le président ou koleka après parce que PPRD azo considéré biloko ba osala sanité tango ba considéré ngo tango ba bimisa oya bango na websa no muto akoleka pour le moment moyena loba muto akoleka azate mais ba diko za mawa vraiment za mawa o ba bengi peza mawa mawa ya mawa tozandi comme ça osala te
to ya koloba 21 000 osama kamana bomoni bandeko nanga 21 000 par mois. Ils ont ça ma kamunango hein 21 000 par mois. Ils ont ça ma kamunango. Bino bomoni safu azalaki koluba ama comme belé mais bandeko tala kuna siko ndenge akomi. Donc mutu nyos o asoka zoloba yeba kazambo azala mbongo tazamto pasi. Merci. Maman bandeko les autres c'est le 4 janvier 2023. Le 4 janvier 1959. Ça fait 64 ans depuis Makila Yabakongo était Tangana Kisasa. Ça fait il y a eu 710 morts et ça qui va Congo. Qui ça c'est ça qui va Congo. Dépendant de ce qui va Congo, c'est la banque qui a demandé l'indépendance. Lumumba Bakanga qui a la Kina Boloko. Ayibaki Mbongo Bralima, Polar les rois. Et à la Kina prison, à la Kunate. Donc, Zezaladou, Moutasala Kapako. Et Bakende qui a dit que comment qui m'a candidat au gouvernement belge va faire indépendance. Bakeyi, Bango va répondre que ça le meeting le 18 passe la réponse. Alors Bango va lobby pour la imika dipanda basoda baye ba bête ba soda belge baye ba bête biduki ba bomba Congo. Et Kasavubu bakanga ki ba politique nyonso abako bakangi 28 mutu moko bakoka kite mokolo wana ezaki Kasavubu. Nyonso bakangi bango batia mona Kalina. Kasavubu bakimisie na labeloya baliye ba bomaye. Bakimisie couvre-feu d'exatement sur le Kasavubu. Lumumba laki wa Tumba doit pas démissionner aux professeurs qui ont eu une vérité il y a histoire. Pour professeur de Congo, et ça va où pour le bino, pour lire comment histoire il y a solo où il y a des pandemia mboko et ça sonne ba Congo. Vraiment ils ont sonné pour le bino professeur de Congo, ba malhonnêteté intellectuelle puisque ba Congo dévier histoire pour aider. Parti politique il y a Mercewana et ça va Congo à ça la Congo il y a qui mouvement national catholique le mouvement national congolais parce elle est Lumumba elle c'est il y a Kalonji. Alors où est les sérieux? Les gens qui sont sérieux ils ne sont pas sérieux. Merci de Dieu au bézam natiki bino mais ngaso na lobi vérité zalaka ya ngwana nzamba pambola bino tout partout vous allez. Merci beaucoup, à la prochaine.